mbote na biso nyonso lelo naza na esengo monene po nazokende kina tolongo lelo na tongo ti tokoma na pokwa tokoma kutu na butu wana nyonso mpona tokende otala ferme. Oui, eza esengo mingi. Alors soki bolingi boyeba ndenge voyage oyo ekoleka ndenge elekaki bobosana te bokota na compte na biso ya YouTube bokotala nyonso bokoyoka nyonso ndenge makambo ezotambola. Alors bobosana te bilanga eza important. No rappelez bino bobosana te kokota na kati ya chaîne na biso ya YouTube pour na ba vidéo oyo na ba vidéo mususu ba conseil na bilanga ba conseil etali ba kobokola ba mbisi ba conseil oyo etali kobokola ba ngulu kobokola ba nyama. Donc soki bolingi boye ba ndenge ya kosala ferme ndenge ya kosala musala na kati ya ferme bokota na kati ya chaîne ya Mama Ekenge na kati ya YouTube pour na bolanda ba suite na biso. Tokomi na kin mulunge yambi biso déjà na porte avion mais eza bongo donc tozo lenda butu oyo ti tokoma pale to la mingi te lobi na tongo tozo kota lisusu bilanga musale banda. No rappelez bino bobosana te kokota na kati ya chaîne na biso ya YouTube pour na bolanda ba vidéo oyo na ba vidéo mususu ba conseil na bilanga ba conseil etali ba kobokola ba mbisi ba conseil oyo etali kobokola ba ngulu kobokola ba nyama. Donc soki bolingi boye ba ndenge ya kosala ferme ndenge ya kosala musala na kati ya ferme bokota na kati ya chaîne ya Mama Ekenge na kati ya YouTube pour na bolanda ba suite na biso. Eza esengo mingi kokoma na kati ya bilanga 8000 km eza musika sans compter que kobanda ngirengire ti awa pe ezali nzela molai. Donc journée zo banda lobi nde to banda makambo nyonso. Alors bobosana te kolanda video na biso kolanda chaîne na biso ya YouTube mpona kozwa ba nouvelle nyonso ya bilanga.